Mayele, alobi ah ouais ça masolo ya bato ya Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Shalom. Je sais qu'il existe beaucoup de confusion et d'aventures sur l'Ancidia. Mais je vous en supplie en tant qu'ambassadrice du Christ de ne pas mépriser la voix de Dieu, mais discerner avec l'aide de l'Esprit. Je vois beaucoup de jeunes mères avant leur temps, non parce qu'ils manquent de la force, mais parce qu'ils manquent d'imaterie spirituelle. Une personne qui n'a pas d'imaterie spirituelle, il partira avant son temps. Et puis, aujourd'hui, on nous a appris la mort de notre sœur au nom de Madame Elombe. Je vois beaucoup cette dame-là à leur façon. Alors, c'est le monde, le médecin qui nous ont confirmé que Madame Elombe, elle est morte. Et moi, je sais que cette dame-là, elle n'est pas morte. Elle est dans la bras du tourment. Alors, une personne qui est dans la bras du tourment, c'est une personne qui a de la chance de revivre encore sur terre. Et parce qu'on ne peut pas l'accompagner à la tombe. Si vous l'accompagnez à la tombe, vous allez lui rendre un mauvais service parce qu'elle est en train de vivre quelque part. Vous allez seulement étouffer son corps pour rien et puis elle vit quelque part avec beaucoup de... Je ne veux pas beaucoup parler parce que c'est les réseaux sociaux pour ne pas choquer. La croix du tourment, c'est un lieu difficile à vivre. Je viens de là, je veux que c'est là. Je connais comment ça se passe là-bas. Elle ne saura pas vivre là-bas. Parce que là-bas, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Elle a de la chance pour revivre encore sur terre. Revenir parmi nous. Les mamans, les papas, vous avez beaucoup d'estime pour la dame. Vous témoignez beaucoup positivement pour la dame. À ce qui concerne vos enfants, si mon fils parvient à bien écrire, c'est grâce à Madame Elombe. Alors, ce que vous allez faire, ce n'est pas seulement lire, témoigner, ce n'est pas le temps. Faire des lives pour exprimer votre amour envers la dame, ce n'est pas le temps. Ce que vous allez faire, tous les enfants que Madame Elombe a enseignés, ici-bas, amener les enfants dans la mort. À partir de la mort, on va faire sortir le corps de Madame Elombe dans une salle d'exposition de mort, une salle de mort ou une salle de repos. Je disais que arriver avec les enfants dans la salle où on va exposer le corps de Madame Elombe, que ces enfants puissent entourer son corps pour implorer miséricorde en faveur de Madame Elombe. Après faire cela, ils vont citer le nom de Madame Elombe 3 fois, citer son prénom, et puis Dieu va la faire revenir à la vie pour continuer sa mission, car elle est partie avant son temps. Alors, une fois les enfants arrivent là-bas, Bopé Sabango Malobate, Baluba Makambo Izouta na kati ya motema na bango, Nzamba yoka ba prière ya bana parce que bazaba innocent. Bazaba innocent. Et quand ils vont finir à implorer miséricorde en faveur de madame, va citer comme on a eu 3 fois prénom naïe, elle va revenir à
la vie, non pour juger, non pour condamner, bateau baza simaliwa na ye, mais ce qu'elle va dire, ça va édifier le monde. Ça va édifier et ça sera pour la gloire de Dieu. Et à Kokoma, Motonasika, la seconde vie naïe, on Nzambe, pour ça la gloire naïe. Soyez encore bénis. C'est ainsi dit Yahweh. Ne négligez pas mes disciples. Merci. Bomoni biso awa famille biologique ya Bonnet Elombe yango. Oyo na gauche nanga tata na ye Pascal Elombe. Ngai noko na ye biologique. Yaya na mama na ye ngai Boni Yamvwa. Toye kopesa ba détail ba précision pona liwa ya Bonnet. Bonnet azalaki hospitalisé na centre hospitalier moko ya place. Ba famille esali nyonso, ba camarades mususu basali nyonso, malheureusement Nzambe abengisi ye. Yango wana tozana mawa mingi. Ibo tozana mawa mingi ko perdre moi na 28 ans. Tozali pena très touché na ndenge peuple congolais bato ebele comme ayebana kimingi baza ko approcher biso ko kabola mawana biso. Mais loko tingi to loba yango oyo akufi famille et mandaté mutute à 5 enquêtes. Famille et mandaté mutute à ça la autopsie. Akufi na maladie. Yango na biso toza kozela oyo nyonso azali na mawana biso. Ebele disa baza ko se manifester ko ya pembe na biso ko kabla mawana biso. Loko toza na ngo ya koloba yango wana ezali likambo ya gauche droite te mwana akufi na maladi tozobonga mapoto kunda ye bino so bokoye ba programme pour sala fini ba batanga na topesi bino merci mingi topesi bito sepeli mingi toza na bato bakolanda yo libanda ya mboka pe na kati ya mboka lelo mama Elombe akufi oyi koconfirme biso version de fait lolenge nini akufeli etaki ezali leki na ye oyo okotami na libumu moko oyo explike biso vraiment version officielle bato bacomprendre message ya Botami 6, 3 filles, 3 garçons. Ngai nazali 5e. 3 filles, 3 garçons. Nazali 5e. Il y a la 4e. Il y a 3 filles, 3 garçons. Internet, bato bayebi ngai na kombo ya égalité pour na défendre la mwa mboka. Mais awa, je m'appelle Francis Elombe. Donc, pour la confirmation, les bazali na ba doute, ba été Abelaki, cause maladie. Oui, madame Elombe a risque d'être à Beliteni dans la Cabo.
combien de temps déjà? Eza maladie moko ya temps moke nde memi. Bon, ce qui ndeko na biso sule après dernière répondre ça veut dire tout respecter tout dans le respect à vraiment combattre ndeko asala ki succès ya matalana te ndeko asala ki succès pour les alliés ya musala na ye ya kosepelisa bana mwana kokima classe te ndeko jeunesse na ye mobimba et soki ye kaka na enseignement parce que ezalaki na pension mosusu donc jeunesse na ye bato bana bezo bakabola mawa na famille Elombe bakomona bino lolenge nini bakoya kokabola mawa po madame Elombe aza moto asali kombo surtout na réseaux sociaux ayebani partout bato balingi bamona bino famille Elombe merci beaucoup awa nazopesa message na bandeko nyonso ozolanda ngai ebike bachaine ezali telme ebele mokomisa message madame Elombe azali congolais simple te azali star na bolingo oyo asali mpo na mboka na bolingo atangisi bana na biso na bolingo asali matanga ezali na yolo donc commune ya Kalamu quartier yolo sud avenue Ouakanga awa ezali numéro 23 10 awa ezali place matanga ezali epai ya papa oyo akota madame Elombe epai ya papa oyo akota biso message ya mwana balezo ndiko bato nyonso bazoloba nayebi te mpona répondre esi ekomeli yo mpe tozali na batelefone mais nini oyo esali bino mpasi famille ntango bokomona na balive na bareseaux sociaux motina moto akointerprete liwa ya madame Elombe na ndenge na ye ntango botali nini oyo esali mpasi epuis appel nini bokolanse na baeko bakoloba mayo esali bino mpasi sosoli yo te abolongo na ngai eko kumbamela yo ata na moi nanu izake te me miso na ngai nayebi ekoko bakotanga te ozali ya ngai Jehova ozali ya ngai peyembo kosopona na monoko na ngai sekombo kaka yo yovanangana tombola kaka yo mpona koyoka kolela na ngai matoi na ye kanga mateo
mpona koyoka kolela na ngai. Jehova na nga aza fidèle, Jehova na nga aza fidèle, Jehova na nga aza fidèle, Jehova na nga aza fidèle. Nakabelela yo, nakabelela yo tango nyonso nakabelela yo, nakabelela yo tango nyonso. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.